Live Télévision, boy, malamu na chaîne YouTube no Congo Live. Oui, mais ça n'a pas no actualité politique ya mboka na Congo. Mais matel penza actualité République démocratique du Congo. Kasi lelo tozali penza awa na pompage, na saut de mouton ya pompage. Et si ka wapi penza ba travaux et banaï ko salema pe silaki kasi ya koka moza qui était chef de l'État fala sala bongo inauguration ya saut de mouton en pompage na mokola lelo. Mwana mboka Vital Caméra ye kotala avant que mokonzi mboka akita na pompage kasi musala esama na malonga te musala esilate nani batonga ki esika ezali bongo OVD musala mabe makasi yango permettre te que chef de l'État akita awa pote asala penza inauguration ndenge boyebi to ana kati ya pompage saut de mouton o batongi yango de peur que et faciliter population ya pompage na matali embouteillage pote bi que embouteillage koto penza ezali makasi na ba o ba utaka bongo malueka ba ope ba uti ville centre ville pote ba kitati malueka ezara penza soko lekinzela o bo kamata 3 heures du temps yango chef de l'État na misana ya 100 jours a jaki bon ya kotonga saut de mouton pour faciliter population congolaise kasi nani so komi munguna ya population congolaise bo komona ndenge penza awa ndenge bato ba kebele population penza ezara makasi OVD komi munguna ya population congolaise ba sisi musalate binomoko boko mona ta bota la binomoko bango ba pesaki ke musale sili chef de l'État ya ko sala inauguration mona mboka caméra koma awa musale salamité ya solo penze za pasi trota musa micro na biso to kozwa moi ba impression ya ba imboka ndenge penza baza dessus na musala mabe ya OVD to benga mona mboka Lewisa lo ba moi ba mbote Lewis mbote mama. Oui, tu es à Penza, ko participer à l'inauguration à saut de mouton, il y a un pompage, il y a comme été OVD musala mabe, nous rendons musala et ça na ko sale maté. O ko lobanini na likambo penze pesi pasi chef de l'État fait son toi tu sais que dit à tombo ki nango pote musala ça été o ko lobanini. En fait, makambo lobeza na ngomingité problème est que nzela ya saut de mouton et sili. Saut de mouton comme nango et sili. Ça de monto est sili. Maintenant, le problème est opposé que Moussala nyonso est sili à 80%. Moussala soki est sili à 80%, nyonso est sili à 100%. Le président de la République a lingi ayako inauguré yango. Maman, ngai na pesina no lungunya na bato basali Moussala oyo ya so de mouton ndenge zela ya oso uti komina monga fula. Pour pompage is relié deux communes monga fula na ngaliema. C'est-à-dire que so uti mbudi Koweït, l'Utende là, au collègue canal na sorte de mouton sans problème. Ceux qui ont outillé centre-ville, aux autres qui ont des côté na outillé kolobana okozonga sans problème. C'est-à-dire que bit oyo bazaki nango posa et silinano. Mais kosili sa musala nyonso en intégralité et silité. Pourquoi? Parce que bat oyo bafanda lokola côté ngai na zalaka. Parce que Anakimwa les a bon lié à Kinshasa, il y a beaucoup de populations là-bas. So outil Kaikres, aux autres qui moi là, ngana piéton, je peux passer mais mutoza na mutuka à cause de la difficulté ma casse. Ceux qui mut oyope à outil pompa et nini DGC à ceux qui ont des moudi à cause de la difficulté ma casse. Donc na c'est misala et silité. Pour chef de l'État, Azan numéro 1 il y a peuple congolais. Il faut inaugurer le logo et ils ont déjà bien emballé. À quoi inaugurer le logo, ils ont un battle. N'importe que vous avez un caméraman à filmer. Jamais. Oh et bon et ben mi chantier et sili et na battle. Té chanter sur sili il faut pas la battle. Bon battu sur mon qui est chanter et sili. Né logo oh ngana oloba. Déjà OVD, pour surtout ça, il va payer mon sérieux. Il fallait la sanction à l'élo. Directeur de cabinet chef de l'État a tombé ma casse. A tombé ma casse. Bisous toi journaliste. On est là non tout cas le pour tout ça l'interview. À ça qui mis déjà. Il n'a rien à dire parce que Moussa les ananou. Il faut ça nanou Moussa là c'est pour chef de l'État ya ko tombo ayako inauguré ngo. A ko tika Moussa na batol boete. Déjà OVD a sala Moussa là oyo batindeli na OVD. Maman nangai, obi chef de l'État a lingi Congo mingi, a longoli ba marché oyo ezalaka na maboko ya ba paya. Azongi sango na bana mboka. Bana mboka on peut ba ko sama. Yango moni des fois toko pesa mususu raison. Pour nangai déjà OVD
conscience na ye bon musala etikali jamais kosala ata 2 semaines e musala bajour moke parce que musala eza nde na maboko na ye o comprendre yango biso oyo bapanzi sango tolobi ke tolingaki tomona DG a OVD tout na ye pourquoi chanter nini batolo eza nanu en vrai terme déjà OVD à Kimi ponga netinga na journaliste na lukaye pour interviewer na le mais c'est le DG yo en tant qu'expert comment on connaît ce chef de l'État aya ko inaugurer loko zana na batol maman makambo boto lingango lisosité merci mingi oui balandia Congo Live Télévision toko continuer ko tambwisa micro na biso koyoka penza ndenge population penza ba esal bango pasi mingi esal bango soni lolonge ete OVD Bengsi chef de l'État kasi misala esili nanu te. D'abord à ces ponts. Moi je pense que les impressions en tout cas sont grandes du fait que cette route va desservir, en tout cas va servir à la population de désengorger les embouteillages. Vous connaissez bien qu'il y a des embouteillages surtout sur ces tronçons. Alors cette route fera en sorte que les embouteillages, en fait on ne parle plus des embouteillages, vous voyez ça. Alors le président est vraiment, en tout cas, il nous a facilité parce que la population, elle est très contente. Vous voyez vous-même, la population, elle est en mouvement, elle est en joie, en liesse, parce que la route a été déjà faite. Donc, ça dit, la route est finie, chose promise, chose dite. C'est comme nous disons que le président, c'est quelqu'un qui passe en action. Et surtout qu'il a, il a dit que l'année 2020, c'est une année d'action. Alors déjà, nous sommes en train de voir, déjà les actions commencent déjà. Parce qu'avant qu'on arrive à l'année 2020, déjà nous vivons déjà les actions du président de la République. Donc nous saluons les actions du président de la République et nous sommes là pour les soutenir, nous allons l'accompagner pour que son quinquennat soit un quinquennat réussi. Donc voilà mes impressions. Merci, c'est le nom c'est Maître Trésor Ekamano, avocat du barreau de Matete, Kinshasa. Dans la Popaz. Pour la 7 boutons. Pour la 7 boutons. Andenge Félix Assay to s'appelle Makas. Pour Bamutiazo et Sila. Et aussi là. C'est pire singaï. Basali a bien. Basali qui toque ma casse. C'est non mais quoi? Yacine, Benjamin. Tu as fumé à vous là, Cadê, falou assim.
Mbote mwana mboka. Oui, tomoni bino bozali bomoko IDPS boye ki apenza ndenge boyoka ke mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi akosalelo inauguration ya saut de mouton awa na pompage kasi akokamweli te OVD penda musala mabe musala esila te okoloba nini na likambo apasi penza ndenge bayi mboka basepeli te esengela yete mokonza mboka akita penza awa na pompage. Oui, mokonza mboka esengelaki azala lelo awa mais bomona ki pe bandeko na biso ya régie des eaux bazalaki na grève oyo balobaki ke mai kosala 4 jours bo bazo réclamer ba salaire na bango oboni aza moto aza pemeni ya population mawa ya peuple ayoka mbala moko esengelaki akende kuna po ayoka bandeko po ba fêter Noël atana nenga kimia mais na musala na nenga na moneli nazali moko ya ba diaspora to tamboli libana mboka oui to monde ka misala o libana mboka eza eloko edaka batu vraiment ba baza na mituka ya kokende rapide pe ba baza na makolo ya kozwa pe mwa raccourci na ndenge na moneli OVD asali musala eza na mwa ba retouche mike o esengeli parce que même nzela so batongi yango batika nzela bongo te eza na ba équipe yaka toujours quotidiennement ko kombola ko nettoyer ko colorier yango na to kosenga pe équipe wana ya suivi OVD azala na yango parce que ce qui a une équipe wana bomona ke Congo na biso kozala poto moindo na tamuke na abongo boni ete bango ba yeba ke mosala silité abongo ba bengisa ki chef de l'état ya na inauguration mokolelo po à titre symbolique bazaki na posa mokonzi aya parce que azaki eloko ezaki na sepo na 100 jours à titre symbolique esengela mokonzi aya après sa démarrage pozo mona ba mbouteillage toza nango oyo so de mouton eza pe moko ya wezo kanga bato na ba mbouteillage na nzela soki ba fongoli yango koto oyo e ko faciliter bato bakoma na ndako ata pe ko éviter ba insécurité muso toza komona mais pona ngai na kosenga na bandeko ya OVD tangu bazobimisa mosolo pona ya mboka bosalela yango na lolenge sengeli parce que biso tozali so mokonzi tozolanela nyoso ndenge bazokokule baosala nyoso biso population toza wana tozokengela mais na ndenge tomoni musala pona nga vraiment ya koloba mingi ezate to s'entretenir na bandeko ya OVD toyeba nini ezangi soki peza pona coup de main biso tozali wana tokozala wana pona soutenir bango Matondi makasi mwana mboka ezalaki moko ya bino président Big Sami oya sorti bomoko IDPS. OK, merci. Mbote papa. Mbote mbaba na ngai. Oui, ozali moko ya population environnante ya awa okokoloba nini na inauguration ya saut de mouton il fallait ça mamokola lelo na participation ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi kasi dire kabna eko kitawa amoni ete OVD musala sali malonga te ba travaux esila te okobani na likambo apasi ndenge population tondaki belé pona kozela mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas, ya liboso na pesina longonia na directeur du cabinet mokonza mboka ninge a décidé ko annuler inauguration moko lelo parce que ce ko tali bien monike misala esilité misala vraiment esilité basi ça misala abo mokonza mboka aya ko inaugurer mbala moko est-ce que yeso mona ke ba ko inaugurer loko mais ba tolo za mi panzi zanan bino momo le kala ba couloir ya ba sima batol bo mo ndenge ni ya salité bo mo ndenge ki la si misala esilité ah après les temps mokonza mboka inauguré après 2 jours 3 jours ba boulango misala comme ko beba beba moni ke eza vraiment malamu te en tout cas ya on to sepe makasi ndenge ba annuler yango mokonza le moko lelo ba pour ba sa misala bomba ko inauguré mbala moko
Remarque ni amabe bosali penza na musala ka ovede. Bon, remarque ya liboso zake nase ya saut de mouton. Ils ont 3 vides na katikati. Vide oyo ya batu ba otinzela DGC. Tomoni bâti béton, hein, ba bongisi yango pe bon rara. Mais quand même tout qui roleka. La katikati bâti na béton te. Na suka kuna o batu otinzela kimboala et si na nte. So talemoni de bâtiment moko ba indi ba libanais wana. Hein? Ba magasin mi galbalé zo gêné vraiment sur des moutons pour la direction bateau bateau kimboala et c'est que ba fonga pe bata kimboala abongo bako ba neni ya ko inaugurer ba buki ba libanais wana ba bongo sima bien hein le en ce moment là mon cousin va soka ko inaugurer et ko za bien makasi mais ce hôtel vraiment a oma qui misel facilité pe deuxièmement na habité ingénieur OVD ce qui OVD a zenge ingénieur solo parce que mon téléphone qui a payé il fait balaba les ala mais la payé balaba les athées tu habité beaucoup de gens mon OVD a expliqué bien vraiment ben ingénieur ne wana ceux qui a sauvé mais solo hein na ceux qui voilà oui Mbote papa Mbote. Oui, papa, tu allé à sorte de moteur pompage. Il fallait chef de l'État à cause de l'inauguration. Car si ils allaient bon reporter pour te OVDC Moussa Malongate, Misale Sili, Toko Kolobani Alikam. Tolo Bake, ennemi à Congolais, Aza Congolais Yemoko. Je comprends, maman. Ennemi à Congolais, Aza Congolais Yemoko. Fachi a débloqué Mbongo. Pour passer la Moussale a bien. Pour le peuple congolais ACP là. Mais bango bazui mbongo bazo sala bloqué mbango pour président et qu'on inauguré. Ils aiment malamute batu ya boye fachi akanga bango. Vous comprenez? Il faut akanga bango parce que biso tozali yaza président d'action. Vous comprenez? Fachi d'action, fachi béton. Donc tolingi bloc na nyo c'est la bétonner. Et la bloc moko ya bien. Regarde, basi sinan pembenité. Aux hommes, saleté, zali, tout ça, il faut bâtir sa moussa dans des moko ya malam. Parce que besoin qui mbong, fachi aye po atom lamboka nabiso. Tant que zo bande ba evre ya boy. Ba congolais o besoin zo mbongo ya Congo, au lieu basala moussa ya bien, basala biloko moko ya mbambango. Ba ta OVD il faut ba interpeller bango. Ah, ba interpeller bango. Biso to sepeli na ba action ya président. Akende liboso nzamba benirier aza Josué. Merci Mingi. Oui, Balanza Congolais Toko continue toujours dans l'interview. Mbote maman. Mbote maman. Oui maman, vous allez moko vandi awa na pompage. Bikamupenza ya passé ça il fallait chef de l'État aya ko sa bongo inauguration ya saut de mouton à kasi OVD et si dans nos travaux te ko lo bani na likamwana tala caméra. En tout cas, na lobi boye. Ngai biso to sepela ki na ndenge musala oyo bandaki. Mais to ka musabiso que président il fallait y a mais musala non facilité. Bato modèle faut vraiment président soit en charge. Équiper bango so ko kanga bango parce que ça la raté. Président ya yebi que musala sili fois ya. Siko aya sous-soutenir na ndenge nini ezala raté. Biso ba Congolais tozana esengo mingi surtout biso batanga aliema tozana esengo mingi bana monga fula kotala musala ya modelo na kati ya quartier na biso do basili sango président aya ko inaugurer yango parce eza esengo mingi pona biso bato musala ya modelo bazwa bango lisusu te. Merci maman. Oui Balanza Congolais Toko continue toujours dans l'interview na biso Mbote maman. Oui, papa, tu es à na pompage. Il fallait chef de l'État à Salabongo, inauguration, saut de mouton, kasiba travaux et salamité. Tu es bien qui compagnie à Banamboka, OVD de Madeko Sa Moussala, Kasimo Sale Sami Malonga, Toko Lobani na Likambo Passi et Saimoko. Merci beaucoup. Toujours Senga. Oui. Toujours Senga. Je pense le président de la République a une volonté à Kosala Makamba Minene. Cela veut dire quand nous parlons là, il est côté Kanchat pour aller inaugurer encore du côté Régie des Eaux. Selon les informations sur Top Congo, on nous a dit qu'il sera ici vers 15h. Mais tant que nous avons misal c'est là qui était Naza Nakatsa Okama Makati. Et
j'ai dit à la population congolaise, le président de la République est seul, il est combattu. Nous demandons à la population congolaise to sungaye parce que azala makamwa malamu o ya kosala la biso population. Le président Fachi azala na volonté ya bien ya kosala, mais ba ennemi ebele bazali. C'est pourquoi je demande à la population congolaise tous à la sima mokonzi mboka pour que 2020 oh makambo ya bien et salema. Merci mingi papa. Maman, l'impression est nini pour na point oyo saut de mouton nenge chef de l'état fala ya mokolelo kasi ayete koko lo bani na mosala mabe ya OVD. En tout cas maman nga na sepeli pa la mosala ndenga sali soki po la nga en tout cas la sengi pa na merci. Soki totali ba côté nous ba sali mais biso la mbuli to bimi premier ata na o ba ata ba be silité mais na moko asali pa na biso en tout cas to pese merci. Merci mingi. Oui, Balandia Congo Live Télévision, ça toujours micro na biso mbote. Ah mbote maman. Oui, papa ko lobanini ndenge penza inauguration ya saut de mouton ezali bongo annulé na musala mabe ya OVD ba bengisi chef de l'état ko inauguré kasi ba travaux et sila nango to ko lobanini likambo a passe. Na lobby ke président Fachi ayana noté musala esilité. Ba ennemi ba kenda ko kosaye makasi musala esilité. Banda ko epesi étouffement na pompage. Tozana wenzité. Potopoto eza makasi soki mbule beti potopoto eza makasi babongisa nano na se OVD abongisa nano na se après aya ko inokire musala na ye. Merci mingi Balandia Congo. Oui maman. Maman ko kolobani na likambo. Mbonga na sepelaki na ndenge totiaki tembeke ko sala mate mais tomoni béton asali makamba minene ndenge asali prince o mais to sengi ke bato ba sala isika o ba forcer ba sisa musala et comme propre pour les ba konzi ba koya ba koti ba sentir que oui Fati asali si musala ba we ba salite atela. Merci maman. Pour la inauguration ya pont na biso ya saute mouton pour na biso to sengi mokonzi mboka azela vraiment ba travaux et comme atina finition nango atale la biso route ekeki mbwala Don Bosco nzele zate asili c'est la biso pe nzele kenda malweka basukisaka na terrain moye bato bakoma ti pene zate nzela ebebi makasi mokonzi asalisa biso vraiment pona nzela wana ekoma ti pen eza nzela ya kitoko na nzela ya kimbwala asunga biso makazi. Merci. Wenze pe wenze atalela biso wenze papa toza bana na yo talela biso wenza pompage wenze zate poto sembule beti. Oui, Balandia Congo Live Télévision tokomi bongo na suka bouti kolanda penza na bokebi penza ndenge population pompage baleli bazela ki bongo inauguration penza ya saut de mouton ya pompage kasi salamité OVD musala mabe basilisa musala te ennemi ya congolais ezalika congolais moko tango ba chinois bande ko sala misala bande ko sala mamalamu kasi lelo penza ba pesi mbongo na bana mboka OVD basa musala kasi musala esa malonga te bouti kolanda penza ndenge population bazali dessus bolandi penza saut de mouton ndenge salami kasi ba travaux mususu etikali ya moke pour te chef de l'état aya penza ko inaugurer o esa mokoleza makambo soni na compagnie OVD donc mina suka merci na wazeki bona sima caméra Guy Botombela merci na bana nyosomanda qui sont partout dans le monde entier papa Jean Comparé depuis France j'en suis bon ma papa social depuis États-Unis ya Roger Louma molobe monena président Félix Mambote nayo c'est les tunga de Lausanne ngala mno soki nzamba zonte to monani na miko